Voilà, merci Tindika, Kamwa Sichilombo, Ayelisusu. Donc, 2 vidéos consécutives pour la journée à Lelo, Tokutani, Tosolola, actualité, ils ont toujours dominé na événement, il y a éruption, il y a volcan Nirangongo na Goma. Chers internautes, Boyo Kamakamozo le Kasiko na Goma. Nazoye Bisabino, nous avons l'habitude de critiquer les étrangers. Entre autres des Rwandais. Ba bomi biso, ba massacre biso, ba yibi biso, makambo ebele bele. Mais na yebisa kabino, soki ozola kisamoninga mosapi, talaka oyo mine eda kotala yo moko. Boyebi nini ezoleka na Goma, bayebanso bakimi na Kale, bayebanso bakimi na Rwanda. Na Rwanda batikali je crois 200 personnes baza kozonga na Goma. Mais oyo batiki bandaku na bango par peur bazwa ba dégâts voisin à côté li voisin baki ko yiba télé ba côté na ba chambre ba porte-monnaie bilamba ba congélateur et qui est pas ba voisin boye bisanga est-ce que zalaka qui a dit que l'ennemi des Congolais ou les ennemis des Congolais sont des Congolais? Qui a dit? Est-ce qu'il a tort? Mais ton coup na tongo habari muzuri. Basalimia batoto yote ndiyo. Bolingo. Est-ce que bolingo eza ya solo? Ba mbote to pesa na tongo wana habari muzuri nini nduku nije. Est-ce que ça ba mbote ya solo? Bino na bino bana ya Goma. Hein? Donc, yo penda obimina nako na yo, okoti epa ya voisin na yo, lokola kimaki volcan, okoti tina chambre na ye, ofouye partout, obimisi ba mbongo, ba document na ye lupango, bosi congélateur botie na mutu boke nango. Bon, toko bokisa siko mboka ndenge. Tandis que Papa Chera Lobaki, on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins. Donc basalaka fête na mawa ya moninga te. Moninga akimi yo ye na mpimpa batu balali oyibi biloko na ye okenda ngo epai na yo. Pe oza ko jouir, ozo tala na kene place ba o yangate na yibaki epai mama mukubwa. Otali pena boye voiture ya yote po ba kimaki na makolo. O débarrer butu okati ba singa pa boke nango. Boke bo changer plaque, o changer couleur, o teki. Est-ce que to lingani na mboko? C'est triste, hein? C'est triste, chers internautes. Chef de l'État a solo là, étudiant IBTP na lingala, batu ba critiquer. Oh non, ba étudiant, et ba intello, ba universitaire, faut s'exprimer na bango en français. Bon, François Hollande, soit na étudiant. Il y a France, on s'en na langue nini. Na kintani. Mon ambiance c'est la communication. Pour langue la communication. Importance à langue, c'est-à-dire naloba boyoka. Parce que fatia na se communiquer na bana mboka po bayoka. Alobi na bango na langue oyo bango so bayoka. Na lobi te que français bayoka te. Boyoka message la kiona te. Abengi bango ba voisin. Po bataka ba voisin. Et puis bomoni ndenge mongali me bongiti. Bota ndenge zala ki salité. Bangando balimwa banyama nyonso bobutu atika wana balima bamusu bakenda Rwanda bamusu bakenda Kingakati. Chef de l'État soldat étudiant na lingala bato ba critiquer. Bolingo ne yango wana hein? Mais bon ambiance ezalaki non, to retrouver dans l'ambiance on est ezalaki jorango. To yo kana ndenge fatia se communiquer na bana IBTP boyo ka ambiance voisin na banga ikotala bango. Beaucoup na libanda ya mongale manenge bongi et puis na butu
Et puis na kati na ba piscine nyoso ebebaka wana Mobutu atikaka ba bongisi makambu tout. Baza ko sala jardin zongi do jardin facha no makana ba 0 air batu basi ba faza ayo contempler jardin. Pour ne pas air wana siko bilima Jésus Christ alonga na fleuve ayi na jardin ba kuta na fachi place wana. Wana bino bo faze. Botana no fachi nenga sola ki lisusu na ba na IBTP. Et puis on se retrouve tout juste après pour la suite de Tindika Tindika télévision. Comme moi c'est une pointe. Regardez. La journée de ce mercredi 5 mai était une journée de terrain pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'université pédagogique de Kinshasa, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics où il a visité la salle d'informatique, les homes et un site spolié avant de discuter avec la population estudiantine. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la coordination estudiantine a salué les efforts du chef de l'État pour le bonheur multiforme du peuple congolais. À son tour, le DG de l'UNBTP, Nanitumba Mavakala Simon, a indiqué que la date du 5 mai 2021 restera gravée à jamais dans les annales de l'INBTP et a souligné deux préoccupations, à savoir la capacité d'accueil et la spoliation d'une partie de ces sites universitaires. Accueilli très chaleureusement par la communauté estudiantine, un bon père de famille, le président de la République qui a lancé le travail de réhabilitation de certaines infrastructures dans cet établissement a d'abord demandé aux étudiants de respecter scrupuleusement le geste barrière avant de parler des bourses qui seront octroyées aux étudiants, de moyens de transport et de la connexion Internet. Naïe en voisin, naïe le voisin. Esali sikoyo mikolo délai na yambaki délégation ya bandeko moko kati na bino awa na bandi bazali awa na yambaka bino tosololaka makambo etali INBTP nazwaki ba engagement banda wana nakomaki koluka ba moyen ba engagement nazwaki etalaki likambo oya ba bâtiment bokozaki ngai qualité ya ba bâtiment, conditions de vie ya ba étudiant makoki o nazaki koluka naza na esengo ya koyebisa bino ke emonani. Ezali possible pour banda kopesaka étudiants congolais bourse. Les autres communes à gouvernement, il y a Union Sacrée, Oyo ezali na service na bino. Donc si vous avez une excuse de Mosala, c'est Mosala à la disposition de notre peuple. Au juger biso sikoyo sur le travail. Au Sabiso temps, dans la Kisabino d'ici 2023, comment nous sommes capables de transformer ce pays et les conditions de travail. Les plus urgents sont les conditions de vie des étudiants, a martelé le chef de l'État. Boyoki, Bomoni, Béton, na bandeko na ye ba étudiant ya IBTP voisin na bango. Boyebi ba na IBTP wana boyebi histoire. Na Mobutu wana mayoka na tena Maréchal Mobutu. Boyebi masole salama ngati. Mobutu ayambaki je crois François Mitterrand je crois. François Mitterrand. Ou bien Chirac. Siko bazo le kawa na mongalema. Siko tous les étudiants ya IBTP à l'époque balakisi ba sokoti na bango tout et pas ya François Mitterrand.
et yokisa Mobutu soni ya kosakana te. Mobutu ayinaka ba étudiant wana exemple ba ko benga na bango. Mais Fachi aye azongisi relation entre voisins. Donc président de la République n'a pas voisin ba étudiant. Hein? Vous comprenez? Voilà, on a béton, mon a sphinx. Basouli kitoko na ba étudiant elengyo wapi. Si quoi bota les sous makambo ya na ki vidie chimanga, hein? Conseiller non na présidence. Na yoki ke ye aza contre proposition ya loi ya Noël Tiani pour na kokoma président de la République, hein? Okoza na yo étranger ben bon, okoza no peut bourgmestre ou quoi mais kokoma chef de l'État pour le secret sur ya mboka, faut quand même des pères et des mères congolais vidé chimanga na yoki aboyi. Bon na mona ki pe moi pembe ko moi médecine na ebité so ki paye pe dans le même cas na ebité mais c'est la démocratie et c'est apprendre ou aller c'est rien na mona aboyi loi wana. Bon nga kuna na sala ngate minoki ya aboyi na yango mais ayeba ke Noël Tiani a un soutien à peuple congolais, la plupart voilà pour na makamona parce qu'on ne peut pas quand même laisser tête. Il y a RDC mboka munene boyena mutoyo aza papa na yaza congolais te, maman na yaza congolaise te, c'est dangereux. Bostu comme musu boye ba bene comme ya o bateki Congo ba yeko tonga ngona ba indien donc c'est triste. Voilà. Ministre ya économie na lobaki na ko attaquer ba warrior siko te mais lelo penda bon na ko attaquer te na wala musaye ministre économie da nani ministre économie eza nani est-ce que azoye ba kebilo kezo matatalo est-ce que azoye ba kebilo kezo matatalo biso to zui grâce ya basi ba se débriaka hein donc madame se débriaka ta mutu mo biteka teka boyebika na kongo so ko teka kate moi pasi. Même batapote bako moteka à l'époque so mutu poto aye atanga okeda ki maboko pa matiki bilamba tiki biloko tuna bata quartier ba parfum mais le tout monde batapote ba bako moteka na ba fourchette na ba caleçon peut-être mususu pe aye moko mais ateki kaka pe. Donc tombola made in Congo bazoteka ba lutu bazoteka ba fourchette ba mbeli ba essuie-glace donc biloko tout batapoto ba moteka kale zalaki bomote à l'époque zaki mwana poto soka ya kotika tout bilamba ba par donc azonga na donc oya na nzoto ya ngozonga na ona saka meka ka bazo nyimekile ah lelo tekeri sumbiri tekeri l'esprit a bien donc biso pe ba mère moi biteka teka esovaka mais je vous dis madame bana koteka pe ba vivre frais awa atiki boyebi pourquoi atiki parce que a okelelo ko somba aye ateki na prix oyo nenga sombela kitanga yako somba mususu e mati yo akwei nazo yeba te babiloko eza ko mata pourquoi d'habitude awa na Kinshasa biloko mataka soit transport mati ba oyebi so ba justification ba oyebi ça veut dire que non to batisi ba prix parce que transport mati avant to ya na ngwa futa transport pour to teka d'accord. Soit dollar et mati, tu as en francs congolais, tu as un dollar et mati pour te un dollar, l'explication kili, tu comprends. Dollar et mati, tu fais à 26 dollars. Transport, tu fais qui est carburant. Mais bon, c'est en fonction de quoi bilo que ça commence tous les jours dans le marché. Ministre de l'économie. Pourquoi bilo que ça commence? Pourquoi? Orgaman mutamana ko teka ba vivre frais awa et le mois orgaman et comme ce qui régale ce qui légal ce qui égal il paraît légal na égal ya mama ya kala est-ce que na ba indien ba pesi bango occasion ko teka na biso biloko tout est-ce que ba indien wana ba somba ke pa ya nani po ba matsa ba priya biloko wana bolandela il y a une main noire il y a une main noire derrière ma camouana. Biloko zo mataba boya fachi. Hein? Dollar et matité, transport et matité, biloko zo mata. Pourquoi? Il y a une main noire. Ba warrior, bo fongo la misu. Ngana bagi d'entrer en moi. Les 16 oyo ou les 17, je crois, si je ne m'abuse, boko kisi 2 mois.
Donc dans 2 semaines, 2 mois. Na kozela bino sikoyo le 16 juillet. Nena bani ko attaquer siko ba warrior. Parce que boza wana pona visibilité ya chef de l'État. Boza wana pona promotion ya mokonzi ya mboka. Boza wana pona ko résoudre les problèmes ya population. Vous êtes comme des médecins. La population souffre, bada comme ba patient. Donc il faut un remède, boyebi remède, ezanini, l'alimentation. Vous avez priorité, l'alimentation, la santé, l'éducation, la sécurité. C'est ça qu'on appelle le social. Je suis politologue. Nous avons mais nous avons informé un esprit à bien. Il y a un social. Oh, social, les habités. L'alimentation, il y a balé. La santé, il y a l'éducation, il y a la sécurité. Social, il y a moins. Chers internautes, donc, etikali 1 mois, 14 jours, n'a pas de la bilan, donc 100 jours, il y a warrior. Économie, ministère de l'économie. Botala, bilan que bata. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Dossier Chebeya. Deuxième procès, ils ont bandé, c'est la quitté. Et là, on s'annonçait déjà, karaté. Comme la justice dans le baramingi déjà, c'était une information. Ils ont dit moi passage, na formule parenthèse, na kangi, kama sadeki. Kitenge Yezu, grand prêtre, grand maître, akufi. Botika ba spéculation inutile. Liwa ezali naturel. Le quoi la to botama to kufa. Bana na chomé ku to kufa. Mais besoin de belangote, mais qui tenait un coup faté comme il a été empoisonné. Autopsie. Yes. Bon, mon autopsie, moi. Alors qu'il a empoisonné, ouais, penanani. Heureusement, quand tu m'as corona, et ben nous, et c'est dit. Par conseiller, nous sommes la présidence, les gars, corona, 1, bocha na sac, akei, corona 2, bocha na sac, akei, corona 3, bon de la tête, famille moustika, akei, corona 4, corona 5, corona, ainsi de suite. Tant que corona aussi là, ou qui tenait Yesu à koufi, le corona, ils ont empoisonnement. Ah! Est-ce que l'ouan a tiré les gars, ils ont raté? On a mon âge, ça n'engage que moi, on a mon vieil à colis, on a ma responsabilité, charge à moka. Permis la grande prêtre, il faut qu'on réfléchisse ma casse. Pour pas poster, pas où là toujours. Faut toujours des ambitions, des idées nouvelles. Collection mon konza moka ndima, mouté gola laté. Tous les jours. Pour ça qu'on réfléchit, vu son âge aussi. Bon, t'as la image na salaki, t'as commencé na yakufa qui vit à la canne, ma cherche à travailler trop avec mon boutou, tout ça, c'est normal. La mort est naturelle. Petit cas, papa qui tengue Yesu apema na kimia. Vous avez un témoignage à ma bépo na ye Italie. Vous avez un témoignage à bien, tant mieux. Donc, toleki kunabiso tozate. Donc, pour nabiso tolobike mokonzi yamboka asa éprouvé de nouveau pour la disparition ya Kitenge Yesu. Voilà. Grand prêtre Jesquin loko masengo loko grand prêtre mwana ngembo bakulutu na biso to pesi pe sango ya santé bela donc nzoto bela pire kulutu bingema ba maître ya kala bato kitambo ba kiso ki bingema zo lukisa yo okelemba donc bingema aza malade na yoki déjà loko masengo a tindi déjà cotisation na bato mosu basangisi mbongo zo koma lobi pona kosunga bingema nzoto ekoma ko longono kaka ndenge ezalaka. Te respirer encore une fois, la tindika, c'est pédagogique. On se retrouve tout juste après pour la suite de cette émission. Regardez. La provenance était Mugongomanga et on se dirigeait vers Mokik. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au moment où on cheminait vers Mokik, arrivé à la hauteur de Gouiwag. Alors, on a été, bien sûr, après un départ, une foule de la population.
La population en général nous a conduits jusqu'au niveau de la brigade Rugwibaga. Je l'ai dit, on se dirigeait vers Bokike. On cherchait bien sûr à rejoindre les autres. Alors je disais, les autres, ce sont d'autres qui avaient les mêmes ambitions que nous. Alors au niveau du groupe, on était à 4, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais je connaissais personnellement celui-ci. Alors, je ne sais pas encore. Alors, ils ont pris le large. Voilà, bon, mon vidéo, on a une vidéo, il y a, et ça date, hein, ils ont vidéo à l'élote, où on a un militaire rwandais. C'est juste pour nous sa réponse à président Kagame qui a dit que les soldats n'ont pas à côté, il a aucun militaire, aucun soldat na sol congolais, bon, baza ebele. Baza ebele, na baki boka ngarabango, bola ksarabango siko, ba comprendre que réellement nous avons des militaires congolais na kati ya des militaires rwandais, voulais-je dire, na kati ya République démocratique du Congo. Merci Nabilo Tobota l'émission Lelo, qui spécial, donc juste pour nous cette information de Mukula Lelo. C'est bon, merci beaucoup pour l'assistance. L'État congolais aussi la makasi pour na kosalisa bande ko na Goma. Na yo ki mutu moko komi na Facebook na ye a komi et il y a aucune assistance. Aucune assistance il y a gouvernement na Goma. C'est une fausse information. Fausse information, ba aide Komaki, ba pesi ba tol, ba pesi biloko ebele, mai, ba savon, ba loso, madesu, miliki, ba sucre, ba mousse même. Ba pesi ba deko ba kimaki na éruption ya volcan ya Niragongo, ba pesi ba information de kutate ka gouvernement a négligé bango mokonza mbaka comme tina niveau ko senga na ba aide libanda basunga biso pour ça les bandeko bazana problème na est. Donc boyoka ba fausse information té. Merci na Georgie Kamwasi Georgie, merci na Kati Kamwasi, merci na Basile Balo Kamwasi, merci na Josiana Kamwasi, donc la famille est tellement grande, bango tout donc ba salutation na famille et puis la grand prêtre mère Kutumbuka Gigi, mwana Mayumbu, mwana Yagungu, donc mboka mokona Adolofino Adolo Muzitu. Voilà. Émission et pendant l'élo, je crois 2 émissions c'est suffisante. À nous revoir, Inch'Allah, demain, sauf imprévu, donc à la même heure, donc les matins, comme d'habitude, ce soir les la héros soit les litepo, héros déjà, et comme tard, tous les lati, lobby na 5 ce soir les là. Merci beaucoup, bye bye, ciao, lobby kaka, nganabino, monobeli, abungi, check.